Babi, celui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Il y en a qui sont trouver bonheur. Pour na kaka fimo boika nyonso zo lobe kaka. Amen, papa. Le lexica oui et amen. Oh, à vos ordres. Car il est là, goumama. On m'a dit que goumama banda 18h, tilobi na 6h. À vos ordres, papa. Car il est là, on l'a battu aux aka et au télé, ma boye, les 9h, dans on a 20h, na yokutu, na kaka. À vos ordres. Eh! Ne baby, n'a bien terre. Eh Yahweh. Eh Yahweh, kumama. Eh Yahweh. Yo so sana mutu so iba parcours ti net ba blo abui. Est-ce que Yahweh ba oh iba te ya ngone fallait ka mu ko pe ba viamba en tant que madame. Tozi yamba. La sœur. Il faut il faut pas appeler sœur liboso. Inviter na pso msa lilo to yamba la sœur. Non 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 non. Tu sais frère le Ketchou, la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tel que je suis là, je suis le bonheur de mon mari. Donc je prie les temps de faire de n'importe quoi. Il faut que tout le monde bénisse les seigneurs. Amen. Hein? Ah, mais nous pouvons vous comprendre. Il faut besoin de ça. Amen. Pour épeler un peu courage. Amen. Moi, ils ont encouragé. Ah. Nakata na émission. Nakata émission pour non ça net émission quand est ça na question. Nakata. Ah, voilà. Pourquoi vous bandez ça ba amen boy. Amen moko ils ont hein et puis en courage en fait. Ah. Bon Hernandez pour non et puis non bandolo ba. Hernandez ko clasher Hernazaki na mokili. Na komi kota nzambe sko to komo tala bata mokili. Na bi Hernaka na mokili. Hernaka na mokili. En fait, Batunia se balait Ser Karim Mokonzi. Mais maintenant, et pas Nzambe, c'est tout le monde a commis qu'au critiquer, c'est tout le monde qui dit n'importe quoi sur mon nom et sur le nom de mon mari. Bon, et ça a un problème parce que na yesukut moi Nzambe, baloba qui ba n'importe quoi. Mais nga, loko la naza JCC moko bien formé, naza combattante. Je combats pour mon mari, pour son travail, pour ma vie et la vie de nos enfants. Donc je combats pour ma famille. En fait, il y a des choses que on ne réalise pas, il y a des choses qu'on ne calcule pas, donc il y a des choses qui nous arrivent, des choses qu'on n'a jamais imaginées. Donc et si tu ne pries pas, c'est pour cela vous voyez, il y a des gens qui divorcent à tout moment, il y a des problèmes dans le foyer. Mais tel que moi je suis là, étant que combattante, JCC, il n'y aura pas de problème. Parce qu'avec Jésus, je suis vainqueur. Je suis la femme selon le cœur de Dieu. Je suis un voyant héros. La femme qui dit ah, c'est bon sentir non on a tendresse né lobeli. Ya boye penzana ki ozali kango. Ah, bon ba boye ko. Bon tcha non ba amen moi qu'ils ont encouragé, amen. Washington grand pays, amène-moi bien. Pendant dans ça quand maloba nga ce qu'on a versé. Voilà, il faut planter périque il faut des terres parce que mon mari sert l'Éternel et directement je suis l'os de ses os. Automatiquement moi aussi il faut que je sers l'Éternel. Donc naroye la rabino jamais vidéo à perruque, naroye la rabino jamais vidéo à maquillage, naroye la rabino te ba jupe droite. Non, non bandoye la rabino kana lobby mon ke Bible, na lobby mon ke verset. Ba yebaka ah, bino bozo komp. Ngako tuna erna ki non na mokili non kota ba frère faire kota ba frère JB kota ba frère Rité nando loba marambo côté kuna skoda komi kota Yesu. Il faut bien loba marambo. Mon émission est à 100 morts. Moi, ce que je dis à ma mère, c'est bon. C'est quoi? Tout ça, ce que des répétitions, amène-moi bien. Amène-moi bien. Vous comprenez? C'est quoi le souci là-bas? Frère le Ketchum. En fait, avantage.
Non, ma frère, les kechu. Et puis, avantage, Rolinga. Moi, si le coup, là, moi, c'est assemblé, moi, c'est bien zambé. Avantage, les années, Ata diable à télémi. Ata mongoun à télémi. Quel que soit. Parce qu'il y a des choses, il y a des problèmes, et comme il a rabisso, autosé, bah, source, parce que nous avons des liens. Les liens de la famille. Ce qui est bien, c'est que aux anakindoki, la famille, nous sommes en allié kindoki, oui. Aux anakindoki, parce que kindoki ezaka te ba leso na mikate kindoki pe ezaka na makila oyebi mambo koko no asalate oyebi makambo maman no asalate oyebi mambo papa no asalate. Alors avantage aux ana moi c'est prière alors langa ezaka c'est normal dans mon bal nanga a déconner non le baté et quelque za mobile nanga et quelque ça là ba esprit peut-être il y a famille nanga esprit à célibat et zo sala ka que mobile nanga déconner raponga na sikana bo malibala na se retrouver un jour célibataire. Et comme je connais les dieux des combats, le dieu de papa et de maman Olangi, je connais le dieu de Moïse, les dieux de David, aujourd'hui il est devenu mon dieu, les dieux de ma mère. Nako pratiquer non téléméla. Naza na tenté en divorcer, je pas les temps. Na na temps soin de sambal na ngaité. Nga na temps ya mabolongo na se. Nzambe kotika ngate. Nzambe limbisa bakoko nanga. Nzambe limbisa papa, limbisa mama nanga. Peut-être na ofuta masumu na bango. Nzambe nga na ka mutako lila. Ce ka bat baye na cheka maquillage ba monga na oseka. Eka ba kendi nga na ka mabolongo. Pour Nzambe a restaurer mariage nanga parce que Bobby en réalité l'homme c'est l'esprit frère les ketu. Tu vois, en fait, au monde c'est déjà pas bon qui est na boutou, mais na mo ibomoni en tambola. Local l'esprit c'est koufiti, liwana éco c'est réalisé. Donc ma tebele ba tambola baza bibembe. Et comme nga na grâce, je connais le Dieu des combats spirituels parce que nous combattons dans la victoire. Donc j'ai combat et puis je suis sire que je suis vainqueur. Donc équité mata, alliance écolongwate, na rozara célibataire té, na ko divorcé té. Donc jamais quel que soit problème, quel que soit bambana, quel que soit bitumba. Et tant que combattante, na ko la té, minuit na télémi, 5 heures na télémi, na bandi ko kata balien. Il y a divorce. Et zala, ba makambo mso comme rabiso na vie. Oyebité, biso moko kaka batu tamso ba mibali obima na bango yebité balana na banda kwanganga. Oyebi peut-être qui peut bomela na makila oyebi makambo loba te po balobi liloba. En fait maman loba musu balobi na biso lilobe kolaka. Bakoko yebiso yo mpesi no nyama ndengo zo kendo kufata ko kufa batuta. O komona mutabongo so maman na lobi na yo bongo. Yebaki ata batutu yo lelo te. O kokuf bon. Bozi ana pesa bino exemple bo mona Valère à liloba. Mukilio esa na mena nini? Mukilio esa mena liloba non? Mukilio esa mena liloba. Loko mukilio esa mena liloba. Bo kasko Valère à liloba. Na Bible. Est-ce que baby Jean-Baptiste, est-ce qu'on a expliqué frère les que tu peux baby kaka. Moi c'est mon seul ennemi, il faut quand même bon non, on va poser calmement et puis on peut ça na ba verser mamio ce qui est clean tout droit. Il faut to gagner ba âme en fait. Au moni, il faut to gagner ba âme. Pour balobi ko yemba eza koko misanza mbala mi balé. Donc il faut to gagner ba âme. Donc eza kana ba frère les ketchum. Oye ba Valère à liloba. Omoni liloba et comme na moment moko boye ndo mona ba famille mususu ba lekiso na sama kolo batata mwasi ba pambolanga ba koko ba pambolanga ezo kolona na ba 14 ans et ça lilote liloba wana ezo zela ekoki zelo tomso koksi 25 ans et bandi ko agir soko lundi pe na famille no tomso maladie oza mama no akufa nango oh yo kaka ba maladie héréditaire donc pour na koloba que eza makambo esala maka. Et lokola biso toza na chance toyebi nzambo yu nanu tobalite tobotite tozo kata déjà balien donc pour nous ba er nazobala eza un coup une flamme naza esumu toteke na ke na zongi susu pa na biso tendenge na ke libela oyo kaka aller sans retour et quitter matakuna étant que combattante nga nazobunda kaka na aka molongi nazobunda kaka naza molongi. Nabi frère les Ketu. Pour mon Valère à liloba. Et puis Jean-Baptiste arana ni frère les Ketu. Jean-Baptiste, Bible et bisipso Jean-Baptiste muta baptisa Yesu. Tu connais Yesu c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Moi na nzambe o nzamba tinda rapport au foot asupa makila pour ma sumu na biso. Moto a baptisé Jean-Baptiste. Siko Jean-Baptiste wana a baptisé Yesu Jean-Baptiste bakangi. Pour au mona Valère ya liloba. Jean-Baptiste esprit o ezara na kati ya Jean-Baptiste ezaka esprit oyo
oyo ya Eli. Eli wazaka prophète oto car na Bible que liboso ya ba prophète na ban Eli bango ba beleli nzambe na bango kitsa moto. Moto ekitite. Ba prophète na ban ba mi kati makile bini. Ba baluki na mabele. Moto ezo kitate. Mais tango Eli atomboli maboko. Abi oh nzambe. Nzamba lola. O sali kolona se. Le maître de temps et des circonstances. Nzambe moko au total yaka. Yonde kitisa moto. Mokilie comprendre parce que nzambe linga ba chaye na ba fait accompli. Ere inde lio siko komi na suka. Otali gauche, otali droite, obi bon. Nous avons un Dieu. Parce que la Bible dit et c'est mon mutandi mais nzambe sans kamunaï. Ezaki nde mona Eli. Eli a lobi nzambe. Nzambe po ba prophète ba comprendre que yonde nzambe moto epela balobi moto ekita ya bu ya somo Eli azwa mbeli akata ba prophète wana ba prophète bakufa Eli akati ba prophète wana bakufi moto epeli Jezabel atinda maloba alobi Eli wana ngape na kobomaka ye kaka na épée lokola ya bomi ba prophète na ban nga na kobomaka ye na épée Eli lokola ye ba ki combat spirituel te et pardon Eli balobi na Eli bongo Eli aza musali na nzambe o akufa te Eli amataka na lola Eli liwana ezala penza amata nzamba sale honneur wana. Pour la Bible mutu na mutana sorti honneur na ye. Yango na lobaka ko se monde n'importe qui te, ko se comparer na mututé. En fait ko zala kitoko, ko zala na bassin c'est rien. Kana mutie nanga, na makolo X nanga, naza naza soma parce que oya na mutu na moyo okutanga kaka mobunzi molongi. Donc moi je combat dans la victoire. Nazo combattre te pona longa te, je combat dans la victoire. Donc nazo bunda déjà tout est OK et d'accord. Donc, boyoka, frère les Ketchou, et ça répond à l'action Valère à Lilouba, mon frère. Donc, après, c'est quoi au comment on a que au monde a que eh non, que nous ayons non, que nous ayons maman, eh, bon, tout qu'on a dit caca. Au monde a c'est quoi que un prophète Eli a mataki. Esprit, c'est la Bible qui dit. Parce que moi, j'ai inventé, donc, que ça n'a pas versé à vérifier. À vérifier. Bible et lobby. Prophète Eli a mataki. Prophète Eli a mataki. Pour y mais pensa ça qui est grâce à Koufa quitter. A mataki. Il y a un faut que amen. Ils ont encouragé pour notre n'a bien émission, quoi. Prophète Eli a mati. Balobi, esprit à prophète Eli. Esprit à prophète Eli. Esprit à prophète Eli et kota kepa ya Jean-Baptiste. Lokola esprit à prophète Eli ya ngonde kota kepa Jean-Baptiste. Jean-Baptiste malgré nzamba sale honneur yako baptisé Yesu. Mais lokola yeba ki combat spirituel te. Jean-Baptiste li loba wana o Jezabel alobaka. Lokola Elia bomi ba prophète na bal na épée. Ngape na koboma kai na épée. Li loba wana ezela ki moment moko boye. Po ebando sala na vie ya Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprendre nga bien? Malédiction zaki ya Eli. Lilobane bimaki pona Eli. Mais Eli lokola kufate amata na lola. Jean-Baptiste esprit ya Eli. C'est la Bible qui dit, hein. Je n'invente pas, nazo bak c'est l'autre côté. Liloba nzambe ba kose la kangote. Bible lobi esprit ya Eli nde kota ki na Jean-Baptiste. Lilobo Jezabel aloba. Etikala. Ezozela. Jean-Baptiste asisi ko pambola Yesu, Jean-Baptiste azoteya. Jean-Baptiste malgré niveau azaki nango ki spiritualité o yonyo azalaki nango. Jean-Baptiste se retrouva ki nakacho. Era se retrouvé nakacho. Bota la côté lilobe ki osala po bon na pouvoir à liloba. Yango na ebsabino en négligeant de petites choses, tu risques de négliger ta vie. Ikambo yo monyango fourmi. Ah, o yebite ke na fourmi o vine ko ke obeba likola fourmi. Ah. Boyo kasikoyo mbala moko kuna frère les Ketchum kuna na kasho prophète pardon Jean-Baptiste s'est retrouvé na kasho. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama.
Bonjour, na Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de qui toko, il y a pas de JP qui a mataka et boss, il y a ni à danger, donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de qui toko, il y a pas de JP Kiama, et boss, il y a ni à danger, donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.